Mbote na bino balandi arrête Kilumbu Shembo TV na pesi bino mbote ba bizu na bino soki bolamuki nzamba pambola bino opena na kotite a découvrir mama Ariette a kota a découvrir tozana lisolo ya lelo ya mukuna bandeko eza pasi boyo kandenge mukuna azaki kosoa na prison pona makambo ya infiniment esi na Kinshasa soki pe banda kosoa na moto église soki pe mutu nde banda ko enregistrer eyebani te boyo kamakambo azolo ba moko ndenge ba fongol confinement esi na Kinshasa ba 50 personnes église mais na 50 personnes ba mamo ba tekaka banguba ba Thompson ba makayabu biloka mike ba na église te donc ba koki ko na église ba simba kambongo ba mama ba simba ngenge ba mama ba pesa ba mama ya mbongo o ya pauvre ba ko na église te est-ce que za malamu to eza mabe mungongo ne mokonde zoluba bolanda boyoka mukuna loba toyoka ndengo lobaki awa esika nazali na prison na yoki ke mokonza mboka azo de confiner mboka mais bapesi balobi ke l'église bato basala kaka 50 wana na bapasteur na bato nyonso protocole kaka na 50 bino boza kuna ngana zao na prison ya butiki bato nyonso na mama bipopule ya pe kozwa kiti ba konte ye na 50 jamais ko salimate kubenga ba ambisa minene bangolo moseka ya utekaka kwanga na kwa fande na ndaku puna yo kilti na ni bandite nombre za réduit sengeli kuyeba ke puna yo kilti za nante ba pasteur boza sur place bukubenga benga ba woyi bukubenga sikulu kuyebisa mona nzambi nyoso ke soki ba bengi yo te kuyate ya oyo kusimu mwa 2000 na yo pe babenga yo te bakubenga yo te nzamba sunga bino olapa